Jennifer Ibutu. Auto pour ceinture vie. Mais ça on connaît. Vous avez connu yo konda te? Maluba yo zali bunene kali bumu tala li bumu. Bon dans le monde qui les a gardé Jennifer. Bon pour le regarder. Personnellement, quand on a beaucoup de temps. Bon, c'est quoi tu na batité? Ba TikToker te bata ba YouTube ba Facebook ne ba finga ka. Ba TikToker ba gentil. Ba gentil, faut pas le temps. Yo lui ba TikToker, boy no YouTube YouTube ba Auto bola boy ba mo na ba sika out. Ba ba. Non c'est na ko le temps. Mon ba chose là Italien yo. Mon ko. Mon ka ça fait. Ba no na poto auto bola sentir. Ya sika te hiyo kwa sababu ya kala. Ya mbamba na lacha uno tena nyamo sentir ça. Ya mbamba ya kama. Ya ngo ba TikToker na laila ba. Mo YouTube bola ba mo bena ba mo na. Il faut avoir un job, il y a des choses qui sont yo konda te ba bio konda te kazamuntu na konda na konda ba tali bomo monele bola ba TikToker ba gentil ba kula ba finga te follow ya no TikTok bana ka protocol La bonne expliqué bino nini. Quand il y a un problème, on est au de sa famille. Il faut mettre sa version. Il y a des vidéos qui sont dans TikTok. La version malade, moi j'adore.
bakota mbali awa internet baototindela kafangisoteki version oyo autokute na kati ya douche tolondola nini toloba nani tondimela nani sikoyo omonike nokita bamaonesoaza mamalenge mama oneso bayani tombazongoa boye pasi na motema toona version directe tola version directe moi je son numéro aotobenga ngai alakisi ngai video titamba oza nzoto ya bijani la police bayeba zongo titamba oki tosona yango okobenga je viens de le rappeler tobenga ye tobenga ye po apesa biso version Begana nous. Dans le numéro de Janine Nazo, à faire un matin. Après la coupe, voilà, tout le monde dit. Le numéro de Janine. Le téléphone est là, maman, on a eu. Téléphone, ya Janine a tombé la soirée à maman 7 heures. Hier, à la raison, on a un problème. On a tout le monde baisser ma fille. La zone à 7 heures, normal. On a 11 heures. On a bien Bengo, on a fait des c'est très riche. C'est pour moi très riche, on ne sait pas dire. Vraie version, on a dit ça. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Mais la minute où il passe la version différente. Il y a des gens il faut éclaircir quand même. Et puis, parce que donc, peut-être dans les émotions, mais c'est émotion, la minute, on a dit son c'est la famille, parce que nous sommes dans la musique. C'est ça, il y a ça, il y a ça. Normalement, oui. Expliquer bien au niveau. Ils sont qui ça. Il y a un problème, on y a sa famille. Il faut mettre sa version. Na ba vidéo de na ba TikTok. Wa kutina kiti. Wa kutina. Supposons que tu as mis tout sur la personne. Version malade aux États-Unis. Na on tola na internet. Oh, ça dit David. Il y a quelqu'un qui sala. Alors vous de moi si mon mobile. Il y a pas vidéo sur internet non. Alors vous de mobile. Na internet ba auto tinde la. Quand on peut être dans la version. Oh, auto kutina na kata douche. Tolondoani. Toloba nani tondimela nani. Sikoyo omonike nokita bamama onesoaza mamalenge mama oneso bayani tombazongoa boye pasi na motema toona version directe. Moi je son numéro aotobenga ngai alakisi ngai video titamba oza nzoto ya bijani bapolisie bayeba zongo titamba oki tosona yango je viens de le rappeler tobenga ye po apesa biso version aodécroché Dans le numéro de Janine Nazo, à faire un matin. Après la coupe, voilà, tout le monde dit. Le numéro de Janine. Le téléphone est là, maman, on a eu. on a un problème, on a tout n'a pas baissé ma fiche. La zone à 7 heures normal, on a 11 heures. Il y a Bengo, non, on va la salle de pièces. C'est très riche. C'est vraiment très riche, on ne sait pas dire. Mais c'est que tonton, il y a pas de Janine Nazo, il y a pas de vraie version, on va ça, on a vu ce que ça a. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça, on va éviter. Mais la minute, oh yo.
pu expliquer yo ndeti nini yo za mama ya Jani. Na pu expliquer nini. Kiposo ikisi mwana mama ndege kuna amona kiyena kiposo akwei apiga kitu cha mwili afanye ona kuta kiyena kiti afanye analia wana sumu mara kwa sumu sikola ya wana akufi bizo to ndibali wana affection c'est belé wana bele bele kwa baba sikola ndo mama ya zobi so ba bele wana dem so akaya pare dem so mana fongoli ese bazaka ko para dali kama teba para dali kama myote me yene ni wa oya mwana ya usi ni wa ya jani da musakata jani da muyanti kuna ba yende neno kwa ko da makuna me biso to wuke na ntela mai na ndedo yako kibala mwa ba yende me lokola ye ati makamwara sali soko ye mutasali sali me soko ye musudu papa soko ndamula yani akono ba response nadali kama ndela mwana na La peine expliquer bino nini. Ils sont à Kinshasa. Il y a un mobile na poto. Ça dit quand il y a un problème, on y a sur les familles là. Il faut faire sa version encore. Na ba vidéo tout ça na ba TikTok. Wa kutina kiti. Wa kutina. Tu penses tu peux la mettre sur la version. Donc version malamu za te. Kana on sur internet. Ça dit que il y a que des musala. Ayo moi si mobile. Il y a moins de gens sur internet non. Ayo mobile. Quand internet va tout tirer. Quand ça nous fait na mobile version. Tolo banani tonzi miranani siko mole ke noti daba mama ne soza mama le mama ole so ya ne tomba so kwa parce que mtemo tona version direct tona version direct moi je suis numéro auto be ngai ana kisinga e video si tamba o santo de jani ma policier ba yeba zo ti ba ki to so na ko be ngano Si je viens de le rappeler to be ngai o me kanan comment o me kanan to be ngai pour après cette version. Mais quand même, on décroché. On décroché. Avec ligne. dans le numéro de Janine Nazo, à faire ma appel voilà, tout le monde numéro de Janine. Le téléphone est à ma boque, on a eu. Téléphone,
ya Janina Tongo asolani ya mama 7h ye azalaka so aza na problème akokenda akina po bapese bastuce asoli na 7h normal na 11h babenga oyo abengi ono mpona asali crise ake c'est très riche c'est vraiment très riche on sait pas gérer la chose bato vraie version bango baza kuna biso toza awa on peut pas dire ça o mobali akoloba omonso koba toyebi te mais na minute oyo mpasi na biso eza baversion eza différente ye nde aza mwasi na il faut éclaircir famille tokomi alors nous on était suspect et puis bazobenga ye donc malheureusement peut-être laisser émotion te mais c'est émotion na binito na biso na ena c'est la famille parce que biso toza musika ye aza mwasi ye tokopesa information normalement vous avez réaction ya femme azongi na ndako na 7h asalaki na abengi ngai na 7h 11h nayebisi ngai kaki kekisa kufi abeli te nayebisi ngai bongo mpasi oboye eloko te ayebisaki yo te kayoka malaise ayebisi ngai te na ngai ye ya tani ya fai na ngai ye babeteki lisolo ke konfiance amor nesalami ndenge explike biso explike biso jusque là na bosi explication siko na mutu abengi bino kati labrini mutu abengi ayebisi ngai ke collège yazana bicatrice na tonga ozofika bana classe ozonga na ya bani nebe na kiti baosola bamonika mutu akweye na bina bali te makile tonatikala ye apa ye kozonga akutijana kwei amisube na bilamba wana ye koza kolela ase kolela te babenga bapaster asa priade wana nda azolela kaka après 30 minutes abenga Chocolette yala na ngai obeli te yala na ngai obeli te ekokuta misibeli yaya yajani na ngai yalola yafai na ngai yafai mwana nanga bakabana na ye ate kotala bana mwana nga kufi na kiti yako naza muyanzi bakina wale wutia wa yeso asimi dani so ateli dani poison so abomi dani mais na ça simba non yo garder ngana usaba dépend donc ngana se moko mais na usakalki mais ça te y a mon pote. Non, Jean Samona. Oh, d'accord. S'il te plaît, Jean Samona. Vous savez pas pour nous. Gardez ça, ma voix en terre. S'il te plaît, ma voix en terre. Dadi qui t'emballa. Ah, c'est bon, Dadi qui t'emballa. Regarde. Jani soka zi mukanda lelo akimi esalanga bien makasi elo nazelaka na vi nanga Jani akimanga la brune bandoki la brune wa motema mabe ndoki okufa yo to sanselo mbona na poto la brune okufa baboma ye mama na da lobi baboma ya olala babotana la brune mwana moko la brune dimanche alalaki na mwana mobali oyo
atikaki Jani na nki wapi soki wapi te akufele pa ya Labrine atikaki ye dimanche na ndaku na kei libanda to la na mobali ne o tata mwana na ye na bana kendaki Jani banda ko benga ya bengi ye Labrine aboyi konzima Labrine aboyi ko yamba Jani fai na telefone esalaki ke appliquer crise fai atikali ko kufa na sima ya Labrine atikaki ye na ndaku fai akufi lobi ta kufi lelo oyo Labrine azongi ndaku lelo banda bimaki lobi na tongo lobi dimanche Labrine bimaki aye kozonga ndaku na ye na pokwa ta ye kokuta ya fai akweya nga banzi kobenga siko bapompier baye yaya mutu akoepargne Labrine na makambo azate donc Labrine a mutu akoepargne te ye mutu aza responsable ya liwa ya fai oyebisi deja mwana mama ayebite nga za mutala ya ebite oh Jésus nasali bino nini nango bolibola tanga na nzoto boye Labrine bato poko longwa na ye pembe nanga peut-être éliminer ba problème po nanga poko longwa na ye pembe nanga peut-être éliminer ba problème po nanga nakuna motema mabe ndoki okufa yo tosanselo mbona po na lobaka lumomo kine bike bato bofinga nde bomesana kofinga bomoni Papi Kader ndenge aza wana abomana omoto te parce que namoni bato bakomosele ba vidéo sur liwa yende kona biso yana biso mobala oto okufa pona vidéo o Papi Kader asalaki o ninga lobaki ke yaya soki ngazaka na photo na ote soki okufi photo nini nga na kotia bato bakoyeba ndeni ke yo zaki grand frère na ngai ke to bana ko fréquenter yo na ngai est-ce que so muta lobi mo ngelakisa ke yinda sando kini mtalie bo tiko kota Papi Kader na buzo parce que yi akufi pona mwasi omoni yani ngaza wana moni grand frère akufi pona mwasi ni mda bomi parce que mwasi pena visa ki mayo soki mawa ya Congo wa botele ke mwana moko soki bazala ki kakati lelo malinga akufa te alors botiko ta Papi Kader na buzo ba ki yimta bomi okay